Nekonabiso Nehemi Shadari Boshab et puis Mova Sakania Bouti qui tout pour destituer le gouverneur Boye Kingakati Talababiloko Bozo Bimisa. Et aujourd'hui Bozo continue à multiplier ma réunion Yamabe pour déstabiliser la République. Je vous dis, sans qui Bozo continuer. Vous croyez-vous que l'alternance c'est M. Kabila? L'alternance ce n'est pas M. Kabila. L'alternance c'est le peuple congolais. Parce que si l'alternance était M. Kabila, il allait organiser les élections en 2016. Mais il fallait que les gens meurent. Il fallait que les Rossi meurent. Il fallait que les gens se retrouvent en exil, comme le Nemouanda Ntsemi, le Diomi Ndongala en prison, le Franki Diongo en prison, le Mokia en prison, pour avoir dit la vérité. Et aujourd'hui, Bolingbo tout à tolo que alternance c'est ça, M. Kabila. Non! Oui, mbote na bino ba partenaire nangai nyonso bana Congo, bana poto, ba diaspora. Bo s'abonner massivement na Tindika télévision, ndenge ka bo mesana, ndenge bo yebi Tindika télévision, bolanda kangai mingi na Tindika télévision. Yango wana to ekokutana na pesi bino ba meilleur ve na bino nyonso diaspora bana Congo bino nyonso chef de l'état, to pesi yo meilleur ve. Année de l'action, année de prospérité, année de longévité, année de succès, année de bonté, année de paix pour l'année 2020. Na yango wana to pesi bino mbote diaspora, bino nyonso, boyebi bien kombo nangai roli lukwai o bomona katango nyonso apesa kabino ba matière, o apesa kabino évolution ya mboka. C'est M. Roli Lukwai Vassadidi, République démocratique du Congo. Bien-aimé diaspora, congolaise et congolais, ba onion so bazolandangai na mboka pe à travers Libanda ya mboka. Boye bibino moko que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. UDPS au pouvoir, Jean-Marc Kabunde, président AI à UDPS, asala ki tourne moko mune, azana tourne moko munene, bino moko bomona ki kananga tombe, lobby azala ki na chikapa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va respecter son mandat. Akosala kaka 2 mandats. Pourquoi Akosala 2 mandats? Parce que le chef de l'État est attendu dans le Conseil de sécurité. C'est lui qui va aller représenter l'Afrique tout entière. C'est pour la toute première fois que Mokondi ya Afrique, oyazo représenté Afrique mobimana Conseil de sécurité. Ça sera le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après 2 mandats nae. Mais banamboka nazo tali sabinote à la lire où vont les choses. Après le 2 mandats ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça sera notre président AI Jean-Marc Kabund. C'est lui qui sera le président de cette république. Mutako sabinote bato alamuka biloko bazo sala ya lukuta. Na oye bisabino que après le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça sera Jean-Marc Kabundi qui sera le président de cette république. Donc topesi mbote longonia mingi na président Jean-Marc Kabundi na musala zoko sala, topesi pembote mingi na secrétaire général Kabuya na musala uta ekosala na ba Congo na Congo central. Musala moko kitoko. Il y a redynamisation, il y a mobilisation, il y a conscientisation pour que Talisa ete photos à la uni, photos à la liboke, photos à la même vision pour que Mboka Oyo ekende liboso avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tolingi toke bisabino, ndeko Nehemi, ndeko Shadari, ndeko Boshabe, bino ndeko Mova Sakania. Bino nde batu bozo bebisa mboka oyo bino na yebisa ki bino na chaîne mususu que je suis votre professeur parce que nga nazo pesa cours chaque jour na ba diaspora bino bosali 8 ans depuis boza na pouvoir bo publier kana bino susu te na ba université mais ba bengi bino ba professeur boke ko sala réunion na bino ya nkuku ya mulili pour bolobate to sala manœuvre pour to longola chef nani le président AI Jean-Marc Kabunde à Lungwa na siège oyazanango na nini ya premier vice-président to kebisi bino soki bo meki kaka ma
tolaki bino moye kotelema bon mekate parce que toyebisi bino ke ngonga oyo bolingi boye kolaka déjà konage parce que ngonga ekoki oyo akomeka kaka kosala buzoba wana ma boko kue ya mabe ndeko neni yo salisi réunion ba gouverneur nyo sa ville à Kinshasa bolobike ba action chef de l'état ba sala ngo kaka 20%. Basala ngo ndolenge ndenge sengelité to kebisi bino papa mboka oyo eza ya binote mboka oyo ebanda na binote mboka oyo ebanda na ndeko Kabila te. Le Congo a commencé avec Kasavubu, Mobutu et consorts. Et aujourd'hui, vous voulez prendre le peuple congolais en otage. Mais nous vous disons ceci, gare à vous. Parce que nous sommes là, les gardiens du temple. Nous allons soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'au bout. Parce que Bino, boza minoritaire. Mais nous sommes majoritaires. Mais c'est Patrick Yala, le conseiller juridique, il y a chef de, il y a président Jean-Marc Kabound. Na pesi yope longoni ya mingi na musala obozo sala na président Jean-Marc Kabound. Pourquoi nazolo bango? Parce que zande konangai, tu es mon frère. Je dois t'encourager pour le travail que tu fais. Donc, musala kitoko bo continuer na même vision wana pour que mboka na biso ekende liboso. Tozo kebisa ba onyo so ba dongolomi so ba zolo ba ke président Jean-Marc Kabound a lungu en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Boko chola. Albert Yuma na équipe na Mobimba bazana problème. Ba dévier 200 millions de dollars ya Jekamine. Oh, no DJ. Diaspora bolandanga malamu. Les individus ont détourné 200 millions de dollars. Or, pour la raison qui s'agit Jekamine, on a besoin de 250 millions de dollars. Aujourd'hui, un groupe d'individus qui vont dépasser 200 millions dans leur poche. Mais Fatih Beton à lobby, il faut surveiller ces gens-là. Nenge toze bisabino boye baza en résidence surveillée. Ba boto la ki bango ba passeport na bango nyonso. Donc, bazana bisika o bango bako kendete parce que peuple est vigilant derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, béton. Toko soutenir yé. Na sengi na ndeko Vital Kamerhe. Na sepela kana yo mingi. Parce que au sauvant de konangai honorable ne Mwandansemi, tango zalaki président de l'Assemblée nationale. Na affaire Bundudia Congo. Lorsque M. Kabila avait donné l'ordre et pas il y a général Denis Kalou Menumbi à massacrer le peuple né Congo. Il fallait arrêter l'honorable Né Mwandansemi. Mais au salaba manœuvre nyonso pour que l'honorable Né Mwandansemi ne soit pas arrêté. Je vous respecte. Mais je fais des recherches. Selon mes recherches, c'est comme si au commis barrière la présidence de la République. Na le but ko commis barrière, mais na zomo na ndeto commis barrière na présidence de la République. Pourquoi je l'ai dit? Notre frère David Moukeba, le conseiller spécial en matière des infrastructures, azana misale belle fois sala. Na mkananga kuna toza au moins na 250 têtes d'érosion. Mais je vous dis que, selon mes informations, M. David Moukeba a effectué cette mission na difficulté sans avoir prime, comment on appelle ça, frais de mission pour effectuer Moussala na Yemalamu. Je vous supplie, mon frère Vital Kamerhe, moi personnellement, Roli Lukwa, je vous aime bien. Parce que vous avez posé des actes. Oh yo yo. Et kotikalaka jamais kobosana bane Kongo bakotikalaka kobosanaka na acte yo posa au saleloko ya malamu mutu nyonso ayebi. Quand tu étais le président de l'Assemblée nationale au lakisaki ke l'alternance ezalaka boye yango na ba evacuaki yo. Ne soyez pas un mur de Berlin face ya makambo oyo zo sala na présidence. Vraiment je vous supplie. Soki mutu aye o esengeli ke musala ezali pona mboka développement ya mboka koza la mire de Berlin te ndeko Vital Kamerhe faciliter makambo pour que makambo ekende bien pour
pour le développement de la République démocratique du Congo. Je vous supplie, mon frère, tu es mon frère. Moi, je vous aime bien. Moi, personnellement, je vous aime. Parce que, au Laksaki, acte malamu, quand vous étiez président de l'Assemblée nationale. Deuxième acte, yo, Posaka, vous avez pris le courage et le risque de dénoncer l'entrée des troupes rwandaises au sol congolais. Mais c'est Kabila Achaki yo libanda, na groupe na yewana. Pourquoi yo koki koloba yango? Que vous avez manqué du respect au chef de l'État. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Je vous respecte. Mais ne soyez pas un mur de Berlin. Ne soyez pas un mur de Berlin. Nazongeli bino bato FCC. Nazoko tali sabino ete. Vous continuez à multiplier des réunions. Ba réunion na bino au lieu ezala pour le développement ya mboka, mais ba réunion na bino bozo sala, eza pour la destruction ya mboka. Oh cher frère, ndeko na biso Nehemi, Shadari Boshab, et puis Mova Sakania, Bouti qui tout pour destituer le gouverneur. Boye Kingakati, Talababiloko Bozo Bimisa. Et aujourd'hui, Bozo continue à multiplier ma réunion Yamabe pour déstabiliser la République. Je vous dis, ceux qui Bozo continuer, Boko nager, Boye Kolako nager. Botika biloko bozo salawana. Biloko wana ezali malamu te. Botika biloko wana parce que peuple est comme vigilant, pe comme prêt. Yako banda ko zwa bino moko moko. Toyebisi bino ete botika biloko wana. Boye ko sala ba biloko moko ya mabe. Bobimisa mune onoto fête 1 an. Il y a alternance. Vous croyez-vous que l'alternance c'est M. Kabila? L'alternance ce n'est pas M. Kabila. L'alternance c'est le peuple congolais. Parce que si l'alternance était M. Kabila, il allait organiser les élections en 2016. Mais il fallait que les gens meurent. Il fallait que les Rossi meurent. Il fallait que les gens se retrouvent en exil, comme le Nemouanda Ntsemi, le Diomi Ndongala en prison, le Franki Diongo en prison, le Mokia en prison, pour avoir dit la vérité. Et aujourd'hui, Bolingbo tout à tolo que alternance c'est ça, M. Kabila. Non! M. Kabila était dans l'obligation d'organiser les élections. Son mandat a pris fin en 2016. Donc, l'alternance, c'est le peuple congolais. Diaspora peuple congolais. Le chef de l'État a déjà tranché ce problème. Il n'y aura pas Makambouya 6 millions pour nous fêter 1 an, il y a alternance. Il a déjà tranché ce problème. Mbongo wana pe ezali tepe kobima pe te. Mais il a dit ceci. Toko célébrer action de grâce pour nako kumisa nzambe pour ndenge toko kishimbula moko na pouvoir. C'est ce qui va se faire. Mais makambo ya mbongo ekozala te. Tala bankambo bazo sala bato FCC. Bakei na Chine. Bakei kozwa 100 milliards de francs congolais. Ba injecter yango na Kinshasa. Dollar ekomi crise. Mbala moko dollar mati. Eza bajia bato FCC. Le chef de l'État a téléméli. Comment un ministre fois bimano bake? Peuple congolais boko zalana maïté pendant des semaines parce que mbongo kosomba kisi ya régie des eaux exate. Le chef de l'État a tranché ce problème. Après ce ordre ba mimisa 5 millions de dollars pour na kosomba ba kisi wana. Metala. Mbongo bimaye kaka avant-hier na 14h. Donc, bino bozo quand ce chef de l'État a étiquette, ndenga zo répondre bino te bozo mona ye yuma. Boko nanger. Wana na laki bino ke boko nanger. Biloko bozo sala wana eza biloko soni. Ya wana toye bisa bino ke moi je suis votre professeur. Ngai so ngana zaka na place na bino na ngana loba edo le chef de l'État M. Félix Tshisekedi pomboka na biso bonga. En dehors ya Congo, boza suna bisika musubo ko kendete. Makambo bozo sala eza na tina moko te. Boko nanger. Total sibino. Monsieur Muzito, moi, je lance un appel à la communauté internationale et à la CPI d'arrêter Mozito. Pourquoi je l'ai dit? Nekonabiso oyo ya Congo, le Azala qui peut vice-président. Nani, comment il s'appelle encore? J'ignore encore son nom. Abdoulaye Ndombasi. Tangu ba rebelle bakotaka na Congo central. Alobi
Kaluvani Nkandiko, Kaluvani Mazako. J'ai traduit littéralement. Bope Saba rebelle maïté, Bope Sabango l'union côté, c'est-à-dire biloko koliate. Balobaka na yeke asali crime contre l'humanité, azalaka na mandat d'arrêt international. Lelo yonde konabiso bemba, auta kiko kangama, poete, asalaka guerre na Centrafrique. Aujourd'hui, la déclaration de Muzito est une déclaration incendieuse. Le discours de Muzito, c'est un discours incendieux. Nous n'avons pas le problème avec le Rwanda, mais nous avons un problème avec l'individu rwandais, c'est-à-dire M. Paul Kagame. Aujourd'hui, dire que déclenchons la guerre avec le Rwanda, et c'est un crime contre l'humanité. Annexons le Rwanda à la République démocratique du Congo. C'est un crime contre l'humanité. Parce que la population n'est pour rien dans tout ça. C'est l'individu. C'est comme ici au Congo. C'est M. Kabila qui est ciblé avec son groupe. Ce n'est pas toute la population congolaise. Et aujourd'hui, vous allez donner l'ordre pendant qu'on est en train de pacifier l'Est du pays de manière diplomatique, de manière civilisée, de manière, je ne sais pas, bien que militaire, mais de manière officielle. L'Est du pays est en train d'être pacifié. Le général Mbala a arrêté 32, au moins 32 rebelles. Bazo Pesaba secret. Il y avait des Rwandais. Il y avait des Ougandais, il y avait des Burundais, il y avait des Kenyans, il y avait des Centrafricains. Mais aujourd'hui, vous allez dire que annexons le Rwanda, déclenchons la guerre contre le Rwanda. Et ça les crimes contre l'humanité. Je demande à la communauté internationale, je demande à la CPI de se saisir de cette déclaration. Il faut qu'on arrête Muzito. Parce qu'il a fait une déclaration incendiaire. C'est contre l'humanité. Nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise. J'insiste. Mais nous avons des problèmes avec Paul Kagame. Parce que c'est lui l'incitateur, c'est lui le promoteur, c'est lui le meneur de troubles à l'est du pays. Nous n'avons pas de problème avec lui. Mais bien sûr, avec les infiltrés congolais. Notamment M. Kabila. Donc, je dis ceci. Cessons cette habitude-là. Makambu bino bozo sala eza kitoko te. Na yangwa nazo yebisa bino. Peuple congolais bozala calme, le chef de l'État est en bon état. Auti ko inauguré auti ko inauguré bisika ya mai, izini ya mai ya traitement d'eau. Lobby ya salaki yango. Donc mboka zo kende kitoko, makambo zo kende kitoko. Na bao nyonso balanda kangai. Si vous trouvez que cette vidéo vaut la peine d'être diffusée, diffusez-la. Bambote na bino mingi diaspora, biso peto kolembate, mais tozo senga soutien moral, soutien physique, soutien spirituel, soutien matériel, soutien financier, pour que tu continues à copier sa bino évolution yamboka. Ya edo na Illinois. Bonne fête na yo. Papa Gilles na Canada. Okozonga mboka na yo. Parce que okima ki pona pression ya pouvoir en place. Numéro matricule no soki ozongo ko récupérer yango. Mbote na yo. Papa Jambana na Belgique. Mbote na yo. Le président Chikito Mushashino. Babona ne na yo ya mingi. Petit na yo aza na Congo. Boza ebele ba président Chibangu. Monsieur Katalai, mon jeune frère. Monsieur Papa Emile Ntilou. Boza ebele. Papa Doris na Durban en Afrique du Sud. Boza ebele. Bambote na bino nyonso ebele. Président qui président fédéral na Paris. Mbote na yo mingi. Ba papa Sami président fédéral ya Mozambique. Bambote na bino mingi. Boza ebele. Na pesi bino mbote mingi. Mbote na bino mingi. Mboke zo kende malamu. Plus 243 84 033 64 00. Plus 243 84 033 64 00. Votre frère Roli Lukwaiva Sadidi, oyo ba surnommé na diaspora professeur. Merci.